kuna na Kisangani ezana mwana moko boye ya mwasi komona apo sikoyo asomba spaghetti ngasona bana oleka nde abenga lesanga spaghetti ana alobi nayebisa mutu te ntango nakenda nga na nayebisi mpe mutu te nakoti na kati ya chambre etinga ko na mati na mbete na nini nalala sikoyo ye apo yaye na ye mobali na mama na ye siko babimeli nga na mire baada ya likolo ya mbetu sikoyo koko na biso na mwasi na badolaa na ye alamuki ye siko amona bango te nga siko nde naamona bango te nde baya koto siko abandolo bayo ngangela nini naomona bavoisin na biso bazalaka koto bapo siko babimeli nga ye mama na ye na yaya na ya mobali nde alobi nga siko naamona bango te nde abelika te naamona bango nde siko biso wana tobandi oprie bango basiko bandi oseka bayela biso kaka koto sikoyo ye azwanga na ndenge ati molimo nzoto etikali na nini na mbetu molimo sikoyo ebimi akenda molimo na ngai ntango akinanga kuna nzungu moko boye ya monene ezali na mai na kati sikoyo alobi efale mutu moko na kati ya famille na bino wana akufa sikoyo apesanga mbeli na mai ana elonya mutu nyonso akoloba ekomona clair nde sikoyo aloba na boma leki nanga moko komona Charlie naloba siko na boma ye nde siko ntango nazwa mbeli natubaka na kati ya mai ana mama Charlie akufi siko ntango Charlie akufi nakenda na nini matanga na ye nakenda te ti na ye bakunda ye na voi sikoyo elobelanga na famille na bino boma mutu mosusu kuna na temple siko ntango akenda nga kuna bapesi nga musuni siko nga nalele yango epuis tomeli mai ana ezali couleur rouge lokola rouge kaka makila bapesanga na vert makila na vert nga nazwa yango te boye siko biso nyonso totelemi ranja koto na ranja kuna siko apo ye moko nde siko azwa yango aoyaka siko komelisa biso nyonso tozala misato apo Pierrot na Moïse apo nde abandi komelisa biso makila ye na bandi kobebisa misala batu nga siko bapesanga mosala ya boma batu mosalaka ya boma sikoyo obanda kobima kaka ndenge oza boye ubi ozali na teni moko banda kolata to banda kobima teni ya pembe siko bato olati na bakitambala kaka ya pembe nyonso ya pembe siko ye moko nanu Moïse ye nde alata siko ya noir alata eloko moko loko asinga ya noir atango Moïse alata apo siko ayenda amutu amelisa bato makila nga siko kaka bapesanga ka mission ya oboma kaka bato mpona te ngai batianga kaka misu epelaka elaisanga nzela place nga nazokende nde eloko batielanga misu yango wana matoi batielanga yango mpona koyoka bango mosika ntango toke kuna azwi nzete atienga na mapeka ntango atienga na mapeka na mire mpe mamona dans l'espace ntango natai na mpe nanga boye mapapumba mo nde ebimeli oya kokumbela na butu tobimi na esanga tomata na bato siko mpo toya kotoya alobi nde toya na nini na mbo te toekopeshe siko mbisi mpo mbongo eya moke ya kosomba bepise mbisi fufu eya moke ekokaka fufu na baepise siko kopeshe bambisi babimisi sirene kuna na kati ezala ya mwasi ayaka mokuse siko ntango toyaka na kiasa siko awa na ndako siko naolongalanga koboma te siko to soki nalobi nalongalanga te olobi soki olongi te yo moko nde okufa bapesinga sumbeli ke cuba mutu moko wana siko soki nangi na cuba namoni moto mala moko ebimeli siko nalonga kocuba mbeli wana te
so na nina chuba moto eziki sanga mama na zongi na sima so na lobeli bango na okufa kaka leju moko bango nyonso bakita siko na ndako wana apo Pierrot na Moïse bango siko po meme na pepe bana kolala na chambre bango siko balinga bakota la chambre entre meme na pepe baboma mtu moko ntango baboma mtu moko esprit moko etindika bango bazonga kaka na nsima ntango bafungula to bangi bakota esprit etindiki bango bazongi na nsima baolonga kokota te. Est-ce que ezalaki mpe na bamission mosusu ntango okomi na Kinshasa awa bandeko oyo otikaki kuna Pierrot na Moïse banda kolanda oti na Kinshasa mpo bosala baopération banda oya mpe tia bazwi banda okende ndenge ntango na mapapu te siko nani apo nde andeti moyen de transport na nga aye nano asimbi nga allume ye na nga allume tobingani bamo na temple nde abanda koya kozwa nga bongo siko bapero bango bayaka kotika ye bazwa nga mpo soki koboma bango baya koboma elo te nzoto nde siko tomema yango siko toye nango kotuna temple mulimu tokomisa yango ni bademo ni bato ya mosala tokomisa bango elo te totika nga siko ngai komona namona yango te moto nyonso akoki kovanda na mwana bongo te moyibi lokuta manipulation impossible salité makambo nyonso kaka ya mabe moto akoki osupporter yango vraiment te na comprendre siko ba o babwakaka bana na balabala ezalaka mpona boye mwana soki aza na kindoki eza neti azodegager rayon moko boye ya négatif osepela mpe naye kaka te abombaki une partie ya kindoki na ndako ntango bayaki na délivrance a jour ya délivrance siko prophète aussi si délivrance basali ye makambo nyonso bakangi bamatoyi wana balongoli bamisu tout ça siko prophète babi esili naomona lisusu ata signe moko ya kindoki te esili siko à un certain 2 ou 3 minutes après nzambe ayebisi prophète ke te esili te aza na eloko moko abombaki na ndako eza kindoki me ya libanda donc oyo ya kati oyo bainstalla ye na kati wana bamisu bakamera na ye wana elongwe me aza na eloko moko neti support atiki yango na ndako nde prophète aye wana bi oza na eloko obombi ale abandi kogangela ye au nom de Jésus wana ti abandi siko koloba oui ya solo nabosani eloko moko na ndako nabosani te me nabombaki yango na pantalon na ngai présence na ye eza donc destruction na ndako même biloko ezobeba mbongo ezokota lisusu bien te bamakambo osenti kaka vie oyo eza normal te lokola mpe nzambe apesa biso grâce ya koyeba ye osenti kaka ke eza na eloko moko ezobundisa bino donc présence na ye ememaki vraiment freinage ya makasi te makambo nini nyonso eza kaka ya mabe soki bozosakana na mpona na sujet oyo ye fo ya na sujet moko ya mabe kaka abetelaka bana ya bato ya mike bamasolo ya kindoki na bamasolo boye abi yo soko sala bo kokoma demo kosala bamasolo kaka ya mabe kaka Mama, if love is crazy, love is for me. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire,
ndambo limité et puis ndambo l'état apesi ngai mpona bandeko na ngai nyonso bacongolais boyebi baréalité nini topase nango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na ainsi dit l'éternel soki l'état s'est décidé tomona su bafaser na nzela te c'est difficile ya kosala ngo nga moko c'est pour cela nazolancer appel na bana nyonso ya nzambe mpona classe ya bana oyo mpona loyer na bango kolata mpe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible mpe baza na motema kosunga basunga biso mpe basalisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état apesi ngai pona bandeko na ngai nyonso bacongolais boyebi baréalité nini topase nango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tomona su bafaser na nzela te c'est difficile ya kosala ngo nga moko. C'est pour cela nazolancer appel na bana nyonso ya nzambe mpona classe ya bana oyo mpona loyer na bango kolata mpe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible mpe baza na motema kosunga basunga biso mpe basalisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Bonjour chrétienne au bozota la biso je crois bien bolanda ki biso na kati ya ministère ya Papa Moïse et pa wapi tolobi bongo ozana ezali bongo avec Papa Nabiso Moïse le prophète. En tout cas les autres ali awa mingi na ba témoignage ezo sunga ezo ko édifier bana nzambe belé bolanda biso religieusement quand na lobaka. Merci na Piro Mazana derrière la caméra. Merci na maman Eminze mamotema à tous pepele mbete maman Kelemba et bilivu muka fondation to sunga bavem orphelin bolanda ki témoignage de na biso Judith lelo tozwa ya mona na biso na kombo ya Jack bonjour. Bonjour. Vous en avez le bon moment kasi 8 ans. 8 ans. Alors, Jack okomi awa ndenge nini na ministère Ozana et pa ya Papa Moïse. Nga toyaki na tonton nanga po yesi ko tana koma ina ndao na bango musala ezokangama mbongo alia ezate lola la kanza nde msiko arimakati kena ando kinde siko ayaki nanga e Papa Moïse. OK. Alors kindoki yango ozoki yango lolenge nini ozoki yango pe wapi bandiko bazota la biso bayeba nini en fait komela kiyo ozoki yo bondoki kuna na Kisangani etana mwana moko boya mwasi komuna apo sikoyo asomba spaghetti ngasona bandao leka nde abenga lesanga spaghetti ana alobi na yebisa mutu te tonga na kena ngana na yebisa pe mutu te. Aponga za mwana muke ya age na yo bia za mukolo na yo age na ngaka. OK. Allez, tant que on a le ben tout est c'est qu'on a les gars il na qui est la coupe la nini on a na 11e toi ça na 10e et toi qu'on a qui na 11 là qui est na ko na qui est la koko la biso mbali siko apo abanjo la nanga siko na kima siko ko na biso mbali abimeli photo na porte afungoli porte abimi siko ta wa moninga azunga na continue katani
na kati ya clôture. Alopango. Sikoyo azwi mbongo atindinga na kesombela ye fufu ya masangu. Sikoyo atindinga na kesombela ye. Sikoyo ntango na abima na bando kende namoni eka na nsima alandanga kaka. Na bana ntango nakima nakekutana na koko na biso mosusu aya kota bima na catholique. Na église catholique. Sikoyo abimi eza na prière. Sikoyo abimi kuna aya sikoyo kotona ndako. Sikoyo tokutani na ye. Alobeli nga okima nini? Nalobi te nakimelo te. Nde alobi nga lakenda nga na ndako nde akenda ndako. Ye kuna asala nga ka boye. Wana apomta la tsumusap. Nga sikoyo ntango nake nasombeli ye fufu na zongi. Napesi ye fufu etra butu sikoyo tika nakina songo epa biso nakelala. Sikoyo ntango nafungoli porte nake pa biso nafungoli porte ya ndako. Sikoyo nakuti na kati ya ndako nakuti na kati ya chambre etra sinako na matin na mbete na nini nalala. Sikoyo priye ye apo yaye na ya mobali na mama na ye. Sikoyo babimeli nga na mire. Baada ya likolo ya mbeto na mire. Na mire ndako na bino. Ya chambre. Okay. Nga sikoyo ntango namona atali bango namoni bango nga sikoyo na banzo ganga. Ata mutu moko ayokanga te ka ganga moko nde na ganga. Sikoyo koko na biso na mwasi na badola na ye alamuki. Ye sikoyo amona bango te. Nga sikoyo nde na amona bango nde baya koto. Sikoyo abandolo bayo gangela nini naomona ke nabike naomona bavoisin na biso. Bavoisin na biso bazala koto bapo sikoyo babimeli nga ye mama na ye na yaya na ya mobali. Nde alobi nga sikoyo naomona bango te. Nde abelika te naomona bango. Nde sikoyo biso wana tobando prier bango basikoyo bando seka bayela biso kaka koto. Ti bango nyonso bake kuna sikoyo na likolo ya tole. Tobando yoka sikoyo bato batambola na likolo ya tole. Toashinika prier koto na nsima ndako. Toyoka sikoyo mutu atambola. Tosaka prier TV nde toyoka su te. Sikoyo tobanda 23h ti 4h. Basala ka bongo. Ti 4h na sikoyo bakei biso sikoyo tolali. Sikoyo tongo azolanda ngai kaka na mbelisi. Na mbeli. Wana ozomona boye na moi bato nyonso pe bazomona. Sikoyo nga bazala na nini na nsima ndako. Abando sakana na baninga na ngai. Sikoyo abimeli biso abando ke na nsima ndako pe ka ake 7e ye pe pa bandeko na sikoyo akuti nga na kati ya baninga na ngai. Sikoyo atie nga boye mbeli ezala sikoyo abimisa ye nga banzolanda ngai na kimi ti kuna pa bandeko na bango. Bandeko na bango kuna bayebi na bango elo te. Na leki bandeko na bango na kimi. Ntango na tokima tobimi wana place tozali pako na biso toke na 7e. Place bandeko na bango bazalaki. Okay. Kuli na 7e. Ntango sikoyo toke na 7e nde wana na bando mona ye te. Po wana tobando prier nde tobando prier. A famille na biso mobimba nde tokota na kati ya ndako na toprier nde namona ye bango te. Na kati ya bilamba nango nzoka scorpion moko ya monene azala kuna na kati. Sikoyo ntango sikoyo ngala nge nalata nini bilamba natalaka boye po ezange na poussière. Sikoyo ntango ka boye namoni scorpion abimi kuna na kati. Demi tu. Mutu moko kote na mutu moko kuna. Sikoyo chance aswaki nga te. Nde sikoyo na nyata ye. Akufaka te na nyatie ti scorpion akoti na kati ya bilamba. Nazuba bilamba nyonso nazokumuta yango. Namoni su scorpion aza te. Ni nazuba bilamba na nga nalati yango. Nde nakie sikoyo nalobeli mama na nga sikoyo. Nde wana sikoyo nde arimaka ke bango baya bandoki.
Voilà, Jack, avant ya Kinshasa, en fait, kuna osala kanini ya mabe na bondoki ozwaki. Est-ce que obande ko mimape na butu ko kenda ba réunion, ko kende ko sacrifier batu, ko kende ko envoûter, ko bloquer ba vie ya batu? Tamba binanga sko na butwana. Siko ye azwanga na ndenga kimolimo, nzoto etika na nini? Na mbetu, molimo siko ebimi. Ebimi akena mulimo na nga siko ta ake kuna. Na bino bolali na koko. Nzoto etikali na mbetu nzoto kala nde etika na mbetu mulimo ebimi. Ndesiko ta wakina kuna nzungu moko be ya munene na mai na kati. Siko alobi ifale mtu moko na kati ya famille na bino na akufa. Siko apesa nga mbeli. Na maya na elonya mtu nyonso akoloba ekomona clair. Ndesiko aloba na boma nen. Lek nanga moko mone Charlie. Na le basko na boma Ndesiko ta unazwa mbeli na chubaka na kati ya maya na maman Charlie akufi. Kuna pe bayebi te na ndoki. Nde tanto mata siko to esko to mata na nini? To bimyo na isanga to mata na bato siko poto ya koto. To mata na bato poto ya koto na butu. Na butu. Tango siko banini. Biso siko to lala nzala na butu ana kaka. Siko balu to bandola na bango. Bando pesa mbongo. Mama nanga siko ya azolambela bango. Tango siko bango basana na mbote ya somba ba poisson ba eloko alia nango. Siko albi nde to ana ni na mbote to ekopeshe siko mbisi. Po mbongo ya muke ya usomba bepis mbisi fufu ya muke. Eko kaka fufu na ba epis. Siko tango bani Bae siko kopeshe ba mbisi. Ba bimisi sirene. Kuna nakati za mwasi. Aka mkuse Nde wana nena na eba soki ba sirene ngo so ba kenda na wapi. Nena eba se ba te ba kenda na siko to komi ana Kinshasa. To nito kita. Siko to ya plata to ye ko to te. Et pas bande comment quand avant tout qu'on qui ça tous on a qui sangani kaka pa wa kuzala ki boma ki ndeko ndenge tango yo bio tout bien belé kuna ya kofi yaza ki wa pindeko Charlie et puis tango ndeko Charlie akufi bosa ki na nini bokendaki ne wapi abana ka ko tambula ye moko ka akwei tango akwei yesiko aye azwi soki na ibi soki azwaki ende nini Zengala ebiste soke ya Charlie siko kuna na temple siko tauna akena nga kuna bapesi nga musuni ninga pe na kanza ka ya musuni nyama siko nga na leango siko nde banande na eba ke ya Charlie siko tauna Charlie akufi na kena na ni matana na kenda te ti ne bakunda na kenda te na kenda kana suka tong baket na ede ana na cimetière Bake kunda ede andenga sko na ye tanga de sili. Donc sko biso to beto yaka poka na ba apona pona bango. Nde papa la biso atinda mbongo. Bokende yogana. Bapo wana. Olobi okendaki matanga ya Charlie. Okendaki matanga niti po ni bapekisa. Ka matanga te bapekisa ite. Yo mo vanga. Oyi paso ki mawa. Baye bakite. Balepa na matanga siko batu nyonso bake siko nani atikala na ndako. Siko na tikali kunde na tingala tikali kas. Ndesko ndam papa anga timbongo. Siko to mati bato. To titi ana Kinshasa. Non, avant tout que Kinshasa tous allons kuna na Kisangani. Jack. Alors, olobi okendaki cimetière. Après kokunda ya Charlie okende cimetière? Na ba na jina na kana suka matanga ndaba kundie etika siko matanga epanzana ndesko ngala akendaka wapi na matanga kende cimetière te OK na ngala tikala koto na ndako place na ndako na bango place bango balala OK poto ezala biso to zala koto na 10e bango bazala na 4e de bango bazalaka
kuna tant yo tikala ko sape ba cérémonie ndenge ozuye et voilà osaki ndenge nini koloka kuna na ndako tikala ki tant ba ke matanga na ye bien ndenge tena tikala koloka tena banda ka normal ti bango bazondi kasi kona ke kuna OK kuna na matanga nda bakundi nda ban matande panza siko nga siko na ke na ndako na bango Desco na ke. Okay. Desco sepa ya mama na ngande ayeba ke baba ndoke nde anto bimana. Mais yo lobaki bo ne ko sambela makasi milimo bozomo na bilongi ya bandeko wana nyo surtout na chambre. Alors comment et ko sala ke ba ko zo ba kinde na yo lisusu yo comment ko sambela. Ngala bana ko sambela te ko na biso na ba sambela. Ah, ba na ba chrétien mais catholique. Ya catholique. OK. C'est quand on va c'est quand on a tient pas bango na vandi butu pe banjo kote banjo kuta ti ba 19 ngapla mi bosa ki nyanga pla bel bango ngala ina zonga na ndako pona banobi ma 10e ti 4e makolo na banote nalbinga ina zonga babinga zonga malam det kuna zongi ta una zonga na oyo ka voix siko voix tala kuno voix siko elo langa la famille na bino boma mtu mususu na pala bio siko to na ngala boma siko maboko siko bando kuma kilo maboko na famille na po ona longa ka ko boma ya ka Charlie esili tona nyina sikona boma kuna sanga na longite ndeko to ngati bato to bima na 4 heures no to bima siko to kezela bato siko yo baya nango eme mabiso to ya kotoy ti 5 heures siko 10 heures écoute biso na ndeko bato ye bato bandi na ngomea ba mutuka nde bandi donc ba non ba mutuka tanto tomate biso tomati bato ekei ekona katikati ya maya ekona katikati ya maya na butu tonyesi kotola biso siko tolonga ekola bonte nzala ndisiko banani bato banolambela bango siko bango pe banda pe peshe banani bambisi balobi toke peshe kasi bambisi po mbongo eya muke ekokala kosomba mbisi te yaka ekokaka kosomba fufu na ba épice ezala nkota baake konini baake kupeshe bambisi bambisi sirene aka ya mwasi koto nyonso mapapa mbisi esuki awa koto nyonso mapapa mbisi koto ya mutu iko place bakenda na ye ndenge na ye bango te place bakenda na ye ndenge na ye bango te bobanda kolia bato ndenge nini ndenge lobi obomaki ya Charlie est-ce que ezalaki soki ya Charlie bayeka bapesingaka musuni onalia nde naliaka me kobomo oyebaki oyo eza Charlie to balakisi yo na nzungu ya monene omonaki na nzungu te bayeka bapesi batie musuni na plan te na bitango balakisaki yo bafoto ya bandoki omonaki elongo ya Charlie ebimaki nde ozwi mbeli ocubi sikoyo na ntango ya kolia bapesi yo musuni kaka nayebi te soki eya ya Charlie nga nalieka kolia ese bamatiaki yo pe te na mosala na bino na ndenge ya butu te bamatiaki yo te place ka nazali nde place ka nazalaki baréunion bonde osala wapi epuis biloko bonde kolia ezalaki musuni yango babalisi kaka ya ngombe ya soso to ezalaki ndenge nini biloko bonde kolia ezalaki pomme siko baa balusango musuni bamusuni ya ngombe oyo ya siko mobeso oyo balambi te nde siko bayela biso siko tolia yango bolia biloko musuni ya mobeso nde siko toliaka yango apres bomeli nini epuis tomeli mai wana ezala couleur rouge lokola rouge kaka makila siko nga na banoyeka ni solo te koyeba soki ya makila te bapesanga na vert
makila na verre siko nga na zango te boye siko biso soto telemi ranja kotona ranja kuna siko apoye moko nde siko azwango aya siko komelisa biso biso nyonso ye moko onena apo nde amelisa biso tozala misato apo Pierrot na Moïse nde tozala misato nisko apo nde abalomelisa biso makila ye na bando kobebisa misala bato nga siko bapesa nga mosala ya boma bato mosala ka ya boma apo siko mosala obebisa ya Pierrot nde siko nga nayeba te nayebaka ya apo oya so réunion bonde kosala wapi olobi misuni yango ezalaki mo bazobalisa yango fruit oyo pomme ezalaki pomme rouge mpe pomme vert rouge vert nde siko biso tolia ya ndeka ya pomme nde siko biso tozala bapesa biso tolia mais ya rouge babongisa yango misuni siko réunion ezalaki wapi na sa nzete na kati ya lipango moko na kati ya ndako moko bendeke butu siko na sa nzete badra batandi yango siko ya rouge na sa nzete na sa nzete ana na moi emonana te na butu kaka wana bayaka ozwa mingi heure nini na butu ba minuit ba 23h ba 1h ne bayaka depuis qu'on parle par Moïse après langa tikonga na mona su bango te ata ko yoka na yoka su bango te ko santi na santira su bango te so ibaye na monoko ni banda ko benga comme nanga kandi babenga Jacques bima to lang mususu banda ko banda ba bima awa to na Swahili nde banda ko benga Swahili siko pokuna bayibi ngani lingala te bayibi ka Swahili siko banda bima ka ndengo zaboye ubi ozali na teni moko banda kolata to banda ko bima teni ya pembe siko bato lata na bakitambala ka ya pembe nyonso ya pembe siko ye monko na Moïse ye nde alata siko ya noir alata elo moko loko asinga ya noir wana apo Moïse alata apo siko ayenda amdo amelisa bato makila nga siko mkamba bapesanga ka mission ya oboma ka bato siko tanto yaka na Kinshasa siko awa na ndako siko nalongalanga koboma te watango ye na Kinshasa siko to soki nalobi nalongalanga te obi soki olongi te yo nde tika otambolisa maboko kitisa maboko na se olobi soki olongi te yo moko nde okufa bapesinga sumbeli ke tuba mutu moko wana siko soki nangi na tuba namoni moto mala moko ebimeli siko nalonga kotuba mbeli wana te soki nangi na tuba moto ezikisanga mamo na zongi na nsima soki nangi nalobeli bango na okufa kaka neju moko bango nyonso bakita siko na ndako wana apo Pierrot na Moïse bango siko po meme na pepe bana kolala na chambre bango siko balinga bakota la chambre entre meme na pepe baboma mutu moko ntango baboma mutu moko esprit moko etindika bango bazonga kaka na nsima ntango bafungula to bani bakota esprit etindiki bango bazongi na nsima baolonga kokota te tine na ntongo etani nde tonton Manu ayanga nanga papa Moïse première fois la bando oyeba te soki akenda nga wapi alobelaka nga naya kotika ye nde ayaka nanga papa Moïse nga la bando oyeba te papa Moïse apelango naomona su bango te naolonga su kopumba te naolonga su koyoka bango te naomona su bango te ozomona bango te ozoyoka bango lisusu te ndenge olobi awa mais na Kinshasa ntango ye awa otikaki koloka ndenge olobi obanda kokoka koboma awa te mais est ce que ezalaki mpe na bamission mosusu ntango okomi na Kinshasa awa bandeko oyo otikaki kuna Pierrot na Moïse
bande kolanda tina Kinshasa pour bosala opération bande ya petit abazui bazinga bande okende ndenge tango na mapapu te siko nani apo nda ande moyen de transport nanga ai nanu asimbinga alimendie nanga alimoto bimeni ba mona temple ande bana ko yango zwanga bongo siko ba pero bango baya ka kotika e bazwanga poso kikoboma bango baya koboma siko koboma bango balonga bango te ngape na longa te ba msitu apo yende pardon yene ka alingaka ngai ne la boma mutu moko na famille na biso siko na famille na biso nga la longa koboma ni mutu te ni bebe ni mwana moko ya mobali ana inane ni ye ngape na la longa langa te posa ina nina zwambeli maboko ekomi nga kilo nolonga kozwambeli kotuba yango te. Ok, mais quand même on vous tagi famille, au bébé tagi famille, le misala na bina mabe. Siko muntu abebisa ba musala nyonso nde ya apoye musala na eka komisa biso makila na kokanga banini ba porte ya bato musala soki ozala na musala na ye kufa soki bano oteka bakila bano ya kosomelo na ote nde ya esiko kobebisaka musala ya Piero nde nga nayebi te nga siko apesa ye ngaka mission ka ya koboma ka bato. Ok. Mission koboma ka bato na kimukolo bon disons na kibomona mukio zaki nango est-ce que maintenant comme mukolo na butu bien on doza kaka mwana mukebwe ka mwana muke ka boy bon ndoki yango peza différent misusu kuna azaki mwana muke azokomaka mukolo papa mobimba bota bana aza mapango aza ba famille kuna atiki bakoko bazali mais oyo yi badindeko mususu baza kaka ba jeune kande bazolokela bazoboma pe kaka bato bon tout ça ko boni makambo nzamba tim surtout sala musala yango to sala pe kaka pona kopesa bino ba témoignage bandeko. Alors na butu tango bandeko bima est-ce que bandeko mona pe et pas wapi ba chrétien bazali soni tu boza likolo bon ndako ya ba chrétien mwinda mo ezopela bandoki musu bango na réunion na bango awa na sainteté oyo bandoki musu baza kotobo est-ce que bando sentir pe ata na moi te ngala bano mona te ngai batanga ka misu epelaka ela isanga nzela place nga nazokende ne elo batelanga misu yango wana matoi batelanga ngo mpona koyoka bango mosika siko nini zolo batianga ngo mpona kosanti ke bango yeyo baye mpona kosanti solo na bango awa siko nasanti te namona te naoyoka pe te. Ozaki na code bapesaki yo te bapesaki nga code te bayaki mbanga mbala moko batenga ngala omiyeba te soki batenga nini sikoyo ozaki na misu mosusu apart misu oza nango ya komona lisusu po bandeko mosusu balobaka bakomaki na bamisu mitano minei ka moko nde nazali nango ka misu mibale oyo kaka oza nango bapesaka kuna na misu moko mosusu ezalaki wapi ezalaka kuna na temple nde siko banga na bana komiyeba te soki bayatianga nini so basanga balobelaka nga la fungola misu siko nani na Moïse azwa maboko na ye siko atienga na misu atienga maboko na misu ngolinga siko nga nayebi te soki atienga nini siko na butu ntango bayezwanga batienga nga misu nanga banopela eyelakisa nzela place na okende eyelakisa nzela siko place ntango toke kuna azwi nzete atienga na mapeka tonga na atienga na mapeka na mire pe mamona dans l'espace tonga na tai na pe nanga boye mapapu mba mwende ebimeli oya kumbela na butu mapapu etango ebimi baakenda soki bayezwanga baakendanga malembe nde babanotinanga sikoyo ntango na mesani balokendanga siko vitesse wana yo na mapapu komi lokola ndeke vitesse
siko kozonga na yo kozonga malamo baye na baye bananga na yeka vitesse ti liboso ya ponce bango siko kolima na lima te bapesanga kaka mapapa bango moko nde siko bazwanga bazonzanga na kati ya nzoto nde asiko naamona bango su te bango bande kolima me yo bande kopumbwe popumbwe ka bango balekaki na pouvoir ngala azalaka place nga nazali siko soki ndeko asimi nzoto na yo epai wapi yolali ntango molimo no ekei sor no enga kozala nini bon avutaka bandeko yango baya kolamusa bino te na butu to bosalaka ndenge nini twamutake baya kozwa ko baya kolamusa biso na butu te awa siko ne Pasteur Moïse baya kopielenga kuna na ndako mpe tosala priere ava tolala nde siko namona asu bango te. Voilà. José Baïla. Na jo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekoma kate. Oh, mais bazali kuyiba? Ah, na rembi na robi. Na France na minute oyo. Agence ya sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki. Ndenge pe biloko ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo, JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakazi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue JB Service akakuna ezali soki baneke Angolais mérité. Angolais JB Service. Et toi les amis, je crois bien bandeko bozolanda ndeko na biso Jack mona na biso aza koloba oyo ezalaki na mboka Kisangani tia Kinshasa bondokezaki mwa makasi. Alors tokomoka mwa Kinshasa lelo à l'époque toyebaki bondokezalaki ya famille papa pesi mwana pesi koko pesi ndeko tope ya na kati ya famille mais ekomi nya ba voisine ekomi ya quartier ndoki ya libanda komi kolia ndoki ya libanda mususu. Alors ça fait très mal biso ba parents to ba ko batela bana na biso. Alors botala pe ba sena nzambe nini oyo bozo mema bana na bino po romema koto mususu boye OK susu ba bagise mona kindoki to pe ba bebisi mona en tout cas ezo sala mabe makasi. Alors ndeko Jack alors na kindoki ozaki nango obitang ba pesio mapapu okomo pumbwe ko pumbwe banda ko kende. Est-ce que Moïse ande ko ya kozwa yo kaka to ekomaki ba bengi yo kaka yo ki ngongo na bango yo mona mapapu na yo oketi Kisangani boki bosali makambo na bino te Pierrot Pierrot na aponde bayaka siko kozwanga baki nanga placement malembe tikuna na Kisangani na sa ya nzete ya pombe ana ngai siko namona bango te la yo kaka voix ngongo ndeka nanga na yoka na yo kaka ngongo nga na mona bango te
nayo kaka mungongo mungongo ni soki olebeli nga kende boye na ke place yana kende boye na ke nala na ka place mungongo wana elobelanga nde bango nde balobelanga bongo nga namona bango te nga moko na pumbe dans l'espace bango siko nayo kaka voix namona bango te ngata ngoziba papu ndo mo pumbe yo moko nga moko voix kande nga la yoka namona ni nzoto te ni ne ba pumbe te nayo kaka voix nde elobelanga kende place boye kende place boye kende place boye place voix nyonso eloba nde place nga mpe na akende sikoyo ndenge ozalaki wana na bandeko na yo Pierrot ndenge otangi na po na Moïse ndenge ozalaki na bango nani azalaki na pouvoir makasi koleka bino nyonso? Moïse après et puis apo nde Pierrot nde ngai siko ngane nawe ya suka bango Pierrot yo nde bazotinda ba mission mabe ya koboma nga nde mto bapesi bato nini ya libanda yo po boma à part ya famille Charlie oyo liaki esili napaka mtu moko na libanda bomi te na balabala nabaka mtu moko na libanda na boma musu te voilà lelo bongo ni motema olobani na bandeko bazotala yo et surtout que ba famille bazotala et bayebi ke ndeko Charlie oyo bomaki oliaki na bandeko na yo apo Moïse et puis Pierrot oyisa nini na bandeko wana baotala biso ba famille pardon bolimisa ngai siko nayeba ete soki nga na ndoki na boma kaka koboma naomiyeba to ni soki na ndoki nzungu wana na banomona kaka eyaka mutu bapesa kaka mbeli balobi oyo Chuba akufa bayebisa nga te bapesi nga kaka mbeli babeli nga kaka Chuba na nzungu wana ninga pela zwa mbeli na Chubi bandeko bafamille bolimisa ngai nayeba ete voilà. En tout cas famille je crois bien bolandi ndeko na biso Jack mon na biso a témoigné et puis asengi pardon. Alors milimo bato bobomaka bakendaka wapi bokendo osesa bango misala basacrifice wana ya bandeko na nyonso bopesaka bango engagement moko quelconque na monde na bino to bokomisaka bango bademo tokomisa bango elote bango ye moko soki alingi place akende akei bosa bango elote nzoto nde siko tobima yango siko toye nango kotuna ntambo mulimu tokomisa yango ni bademo ni bato ya mosala tokomisa bango elote otikama isi sengana totikanga siko ngai komona namona yango te aba Pierrot bamonaka namona te ok temple ezalaki wapi kuna na Kisanga nde temple wana ezali na se ya nzete ya pomme ok voilà et ntango epa papa Moïse kokotano déjà na kati ya ministère ozana osantaki ndenge nini obangaki okimaki otikaki kindokino libanda ou bien ndenge nini mosusu natikaki ankula na ndako na posha ya bilamba na ngai ya eglise siko ntango nangi naya koto na kota esprit mosusu elobelanga kota mosusu elobelanga kota na kota te mosusu elobelanga kota mosusu elobelanga na kota te ntango na koti paster Moïse abelenga siko na banosanza mosusu eloba kosanza te mosusu eloba na sanza mosusu eloba na sanza te na sanza ntango siko na fuka nalinga na sanza siko nakoka kosanza te siko boye oza délivré ozosentir bango susu te ozomona bango susu te kolala bazolala bien omona bango susu namona su bango te kosentir bango nasentir su bango te ozoyoka bango mpe susu te okoloba nini na nzambe ya papa Moïse lobaka nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup. Je crois bien, Bolandi, mon anabiso Jacques, tokozwa mena oyo azali bongo responsable naye ndeko Emani oyo aremaka ke ndeko mwana na biso Jacques azali na milimo mabe po comportement ya mwana ekomaki un peu bizarre, tétitesse, impolitesse, tout ça ezaki na mwana na biso oyo na kombo ya Jacques. Merci beaucoup.
Voilà, tout ça dans des conabiso Emani ou azali bongo responsable ya mwana na biso Jacques ou asaki ke amema des conabiso Jacques mwana na biso a na kati ya ministère aux et pas papa Moïse. Alors toye ba ndeko Emani azanani et pas ya mwana na biso Jacques. Merci beaucoup ndeko journaliste. Jacques obo boyoki témoignage awa azali neveu na ngai, aza mwana ya petit frère na ngai. Siko bazalaka na Kisangani et puis baye awa to yambaki bango na ndaku na ba oto bando mona na comportement na ye ezaki mabe makasi. Donc mutu nyonso akoki kovanda na mwana bongo te. Moyibi, lukuta, manipulation, impossible, salité, makambo nyonso kaka ya mabe mutu akoki supporter yango vraiment te. Na comprendre siko ba o babwaka bana na balabala ezaka pona boye. Oui. Donc, siko ngai nayebi prophète Moïse. Nayebi oyo Nzambe ayebisa ye pona délivrance concernant bandoki. Nde nayaki ko contacter prophète. Nayebisi ye makambo ya mwana oyo abino na pesa ino liboso photo. Ayebisinga azandoki. Na photo rabo na WhatsApp ayebisinga azana kindoki. Oya ne na ndako. Nde toyaki bas Nzambe asungi après délivrance. Tout le monde qui ma camion s'est changé. Moi, on a commis bien parce qu'il n'a pas comprendre que moi, on a ce que ça n'a kindoki et ça n'est pas dégager rayon morobo ya ma négatif hein au c'est pas la peine n'est karaté besoin tu vas passer avant esprit moi ya rejet au bando rejeté mais après délivrance on sentir que ça n'est pas commis bien hein comment c'est pas là naé parce que ça même ce que ça loba ma camion ça kamabe. Mais ah ouais, maintenant, bien sûr, à Osaka, Baninga a commis bien. Bon, Nangina Zonga concernant jour de délivrance, na monnaie Tiabosane lo moko pour le prophète Moïse, Zamba pesa emi sukule kaya bandoki. Abosana ki te mais abomba ki une partie qui ndoki nanda kutang ba ki na délivrance à jour de délivrance. Siko prophète aussi si délivrance, ba salier magamnyoso. Bakange ba matoyi wana balongoli ba misu tout ça siko prophète babi esili na omone so ata signe moko kindoki te esili siko à un certain 2 ou 3 minutes après Nzambe ayebisi prophète que te esili te ati azana eloko moko bomba ki na ndawo eza kindoki me alibanda donc oya kati o ba installer na kati wana ba misu ba caméra na wana elongwe mais azana eloko moko neti support atiki yango na ndako de prophète ayi wana bi ozana eloko obombi. Allez, abandi ko gangile au nom de Jésus on a dit abandi ko koloba oui ya solo na bosani lo mo na ndako na bosani te na bomba ki yango na pantalon na ngai nde ba commander aki kozwa na ndenge spirituel siko aki azu yango ayenango alobi ezaki soki mbanzi moko boye esungaka ye na bosani ndenge alobi ndenge sungaka ye na ndenge ya kindoki wana nde azwaki yango ayenango prophète atumbi yango nde wana soki komi 100% délivré siko. Bongo. Est-ce que na famille de Bozaki, comment vous remarquez vraiment neti nini ya mabe? Est-ce que vous jouez topé bénédiction, topé freinage vous côté na ta famille, vous remarquez qu'il y élément mabe ça? Oui, présence na yé. Et ça donc destruction na ndako. Même biloko, ezo beba mbongo ezo kota lisusu bien te, ba makambo on senti kaka vie o eza normal te. Le quoi peut Nzamba pesa biso grâce à koyeba ye o senti kaka ke eza na eloko moko ezo bundisa bino. Donc présence na ye et me maki vraiment freinage ya makasi. Na sana eliki ya ki lokola elongwe c'est-à-dire tozali na ndoki na ndako lokola elongwe Nzambe akosunga biso makambo nyonso ekende bien. Kusakana na famille na ndako ezaki en fait tengeni. Est-ce que bana toujours kusimba moi banzete hein pour ba ndoki ba zami moi banzete kombo na ba sakana yezo mona sakana mais azana disi à voyager. Est-ce que daina ba jemoko un peu bizarre que baninga na effectivement azaki na ba jemoko donc na okikuta ta ko décrire makambo ninyo so zakaka ya mabe. Soki bazo sakana bozo sakana pona na sujet oyo ye fois na sujet moko ya mabe kaka. Abetela bana ya batu ya mike ba masolo kindoki na ba masolo boy abi yo soko sala bo ko ma demo ko sala ba masolo ka ya mabe kaka
bavoisin déjà balingaka te bana bango bapusana pembeni na ye parce que façon ça donc soki ka omoni ye osenti kobeta kofinga ayokaka te ata bopekisi osalaka eloko opekisaki ye wana obandela yango kaka donc baku moko non ezalaki impossible invivable okoki ovivre vraiment na boye te. Maintenant, depuis à l'équipe de délivrance, combien de jours, combien de mois? Oui, na semaine au kaka, déjà quelques jours. Ndenge na otolo baké, même à ta présence naïe, comme au sepela nango. Or avant ils allaient qui au sentir net rejet, il faut rejeter moi na boy. Déjà au ngana ngai spirituellement na sentir que il faut izalaza qui na moi eloko wana. Mais awa quand même ça va beaucoup ça comme sepela naïe. Ceux qui bozo so naïe, libaku ezate, otindi asali. C'est ça. Et puis la famille, moi, je comment ça? Bon, quelques jours, donc la semaine au caca. Ok. Oui. Mais tu as vu que tout ira bien. C'est ça, ma bonne. Si vous contrôlez RNL, vous avez mis à minuit, vous avez 23h, minuit, vous avez 1h. Est-ce que RNL a besoin de peine à l'ensemble ou attaque papa na biso Moïse était mais na ngabu na bino mona niveau anda quoi c'est ça peut prière na butu comme ça bolonga mili mon. Oui effectivement tout ça conscient nango chaque jour to sambelaka avant kolala et puis tout n'arrête toujours ba question pour na koyeba ce qui évolution ça ndinga bike non ayoka ka bango souté atandinga bando bango na musika ayoka sous son na bango te amona rappel le côté azola la peine normalement bando to neza déranger te donc il y a qui les a délivrés. Lilo bana ba ndeko bazota la biso chrétien azota la biso surtout plus le col oza papa na biso Moïse Makoma ministère na biso Ozana lilo bana ba ndeko bazota la biso ba ope bakutani na ka oyo et uto comme la biso na famille ba ope bazoluka ba kokenda wapi pour que ba luka ba bikisa famille na ka o ba komi nango oyo ça ba. Ok, nakoki koloba boye na bato oyo baza na bana oyo baza neti invivable bana oyo baza ba têtu bana oyo baza ba impoli moko boye extraordinaire eza normal te. Toza na prophète oyo Nzambe atindi prophète Moïse. Soki ozomona ke mwana azotambola bien te yaka na ye nano ba checker prophète atala ye akoyebisa yo soki aza normal ou bien aza normal te. Ndenge pe na yaki no ya biso atali alobi ki azana kindoki eza normal te. Alors eloko na koyebisa bino ceux qui bozo vivre na bana boye na bandako boya koluka prophète Moïse na ministère Ozana en tout cas Nzambe akosunga bino bokozala délivrer lokola biso toti kozala délivrer na ndako. Merci beaucoup Papa Emani, merci na bandako nous subinga Ivipan chaîne de super promo ainsi que votre émission La Réalité chrétienne. Et je crois que comme na souka bomoni numéros affichés ezali ya Papa Moïse bobengi na partage pe ya Bible na kosola makambo etali Nzambe ezape malamu bobengi pe na makambo nyonso boza nango oyo Nzambe a diriger yo ye moko alobaka avant obenga ye senga solo na Nzambe sambele pa Nzambe alakisa soki azali ya mabeto ya lokuta sala ngondeko et puis Nzambe akoyebisa. À la prochaine fois. Bye bye. Merci beaucoup. Naipanayo papa nanga monisanga loboko na yo naipanayo mosantu yo monisanga loboko na yo Zambalolo yo azosale Zambalolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo
monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Bundela nga Yesu, Bundela nga Yesu, Yesu. Bundela nga Yesu, Yesu. Bundela nga yo. Nalebibia bisenga senga sanga londe. Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebibia bisenga senga sanga londe. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yoyo. Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso, Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waki bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.